Merveille Yamado oza na Canada soko koti na école ya danse kende comme élève kokanisa te tango kolakisa ba danse obina na Congo obeti ba shit ba commission nde banda okumisa na salle okanisi ke bamoni professionnel aye kuna oye kolakisa bango ke o bango babinaka yango te yo nde moto oyebi eza bongo te merveille surtout ko imaginaka te ke yo okolakisa Jenny mabini alaka nde na kati ya Congo oyo akolakisa Jenny belge mwana biso wana oyo abetaki mobali ne coup de sabot ndeko na biso Bogart oyo comédien ya humoriste docteur idéologie ouais ex na fiancé po bakoma ba fiancé Jenny kosa liboma te tout d'abord Jenny est moko lobela yo. Le travail qui doit être fait, donc le travail que je fais, c'est de faire les choses bien. Ça veut dire, donc j'ai un poids sur moi, c'est que je dois être irréprochable. Ça veut dire là, aujourd'hui, j'essaie de montrer, surtout de beaucoup montrer, parce que les gens ne comprennent, c'est obscur. Il n'y a pas beaucoup de gens qui montrent l'envers du décor, donc qui montrent les coulisses de ce métier de danseuse. Les danseuses, on les voit dans les clips, on les voit vite fait là, mais on ne voit pas le travail derrière tous les clips, le travail de chorégraphie, les entraînements qu'on fait, les entraînements à la salle. On doit prendre soin de notre corps, on doit... Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Merveille Yamado aza une expérience ya danse. Merveille Yamado aza na nzoto ya ba danseuse. Merveille Yamado totali parcours ne ya danse a garder taille pa binaka kitoko, surtout aza na énergie ya kosakana te abimela biso danseuse professionnelle. Mais Jenny a expliqué yango bien eza maseki te. Nazoloba na bino ga papa robo nayebi. Bon, nayebaka tout, nayebi koloba bon. Nayebi parce que na intéressa nango. Naloba nazala maneke. Donc tango naza maneke, makambo etali danse nayebi. Parce que nazala pe na ba danseuse. Babengisaka bango pe babisika tokendeke, tosolaka pe. Po ba danseuse bokanisa te soki kaka ndenge Jenny asalaka bongo. Non. Tout d'abord Jenny ye moko bozomona. Bartiste ya minene ya monde bakoma bengisa ye. À part les King Fally Ipupa, ba Aya Kamorai, ba Belge, ba Américain, do Jenny azokende musika. À part wana, tango azalaki professeur, kaka ya danse, poti lelo ali professeur, tango nano ake penza international te kaka na Belgique. Na Belgique pe babengisaka ye, na makambo etali danse na kati ya pays. Ye moko yebi so babengisaka, mais babengisaka. Ponga na yebi ba danseuse o na yeba na tango kala. Na yebi babengisa bango babisika ebele ndenge biso beto tambola. Alors sikoyo Merveille Yamado na kati ya Canada azosala expérience na kati ya sali wana bazo sepela na ye. Mais ba o bazo sepela eza ba professeur te
ba professeur ba betele maboko azana talent azana énergie ba o ba beti maboko belève netiye surtout bato mwindu balobi waou o professeur alakisaka yango te biso olingi oyo or que sikoyo na école de danse eloko ekontaka o professeur akolakisa po professeur akolakisa yo selo modèle danse oyo olingi to oyo ebongi na yo mpo na kati école de danse eza na bamodèle ebele oyo baprofesseur balakisaka sikoyo baprofesseur ya mado ya merveille ya mado bakozala mpe age ya merveille bakozala mpe na ba 30 quelque bakozala mpe na ba 40 bongo mpo bango mpe bazalaka na énergie baprofesseur ya danse bana basi wana to bana mibale me bana basi moto bazalaka ebele na baekole ya danse yango merveille ya mado alanda conseil ya Jenny alobi donc asa neteki na TikTok na kolakisa danse na Facebook na kolakisa danse salakisa biso ya trop sikoyo mpe akokosalaka nango me fo akende amipesa na cours oyo akopesa ye pa zwela yango diplôme surtout lokola ye asali plus de 10 ans ya carrière na kati ya danse donc soko ayekoli su na Canada azwi titre alors ye pa kosala école neti Jenny donc ye akende yekola danse kaka te mpo abima danseuse professionnelle ye fo asala danse mpo abima danseuse internationale mpe azala na diplôme ya baprofessionnel ya bapro nsima nango mpo na afungula ya ye école de danse akozala na autorisation ya mairie akokozala mpe na bamanager mpo bato batambusaka bazwaka badanseuse babengisaka to na bafilme ntina bafilme eza bongo neti nga badanseuse oyo nayeba na bomwana baza mpe na bafilme akala yeropa oui me bazali donc babanda kozwa toza na nombre ya badanseuse boye mpo na filme to danseuse moko mpo na filme to likambo boye donc babanda kokende vraiment R2 donc ye sikoyo ntango mikanda evandi bamanager wana batalaka na mikanda na makambo neti Jenny ata bamonaki na Megan me mo Megan mpo amema ye na États-Unis batalaki bapapier na ye bokanisa teke Megan amonaki kaka Jenny azobina boye na mwana amemi bango rien mpo bato ebele bazokanisa bongo merveille ya mado mpe ntango mosusu azokanisa bongo mpo bajeune fille ebele banda Jenny akende États-Unis bango mpe bakoma kobina ebele na internet bakanisi bakomona na kobina bamemi ye non bakomona yo nsima bakolandela yo osalaka nini oza nini nsima nango soki oza na mikanda bango bakoyeba kutu avant bakontakte yo nsima nango ntango bakokontakte yo solo babiloko oza nango bango si bayeba alors Jenny ntango Megan asololi sikoyo na télévision ya États-Unis na meilleur journaliste wana star journaliste pa kotuna me Megan oyeli biso basentiment ya koloba te azali na batitre boye azali professeur na Belgique aza rekoni tala baimage mosusu na bamédecin de mer donc bakoloba oyo azali ale bakoyebisa Jenny bakozwa yo me bokoya kaka yo na mwana wa mwasi
copain na aussi to monaki ozana copain bokomi ba fiancé tango agona ba komi fiancé te bakolo ba copain na atikala ale ba memie mais c'est idéologue docteur idéologue yé pas tonda ba idéologie tango Jenny zonga kaka mbala moko fiancé mais Jenny pe tango basalaki je moko boye o baboyani buzz na buzz wana na betela bango video yango docteur idéologue amona Jenny amoni epesi Jenny baboli Jenny abwaki penza solo ko bwaka bwaki tala makambo ezokende ndenge kaka nasalelaki na video wana eza bakal tango ozomata bongo ozala na fiancé mais non na ba age wana rien du tout soko ozalaki daya na couple na mobali na ndako abali yo eya différent bien sûr okokabwana mpe mais eya différent mais copain aye kofiancé o mpe ntango wu d'États-Unis nasote lisolo tozonga na merveille yo oza penza na temps obima professionnel na diplôme pe reconnu mbala moko doki nationalité canadienne lokola mpe Canada ekangama na États-Unis kala te tokomona na Berville nini Berville bon on s'en fout na Hollywood tokomona kuna atokoti na bafilme te mais soko okoti kaka na monde wana okomobima na bakasino omemi na badanseuse na bakasino kuna obanda oseka mbongo ti mpe okokobala mbala moko grand acteur ya filme to millionnaire moko bana casino o abali danseuse wana o professeur ya badanseuse wana yaka na Hollywood donc merveille ya mado oza pe na nzela ya bien o comprendre zwelango diplôme mais komitia na place professionnel te tia ya apprenti oye po zwa makambo po kozwa makambo nga papa Rubona Sani nasukisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yanni Amayadache, donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc on a ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yanni Amayadache, donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali.
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a rien danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.